www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu retires la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo 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 alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service. Bana banga bakolela baninga bakolela maboti nanga bakolela ngana sinakeo mokolo na kokufa mokolo ngana kuba baninga banga bakolela ibota ekolela baleki banga bakolela nasina keyo yambu ya kufananga bandi kunanga ya musika tango ba yo kite malade kompene ya liwa bako ya mama isika mala bako ya dato ba asiba kola kola ndoko sokana baweli mitukana na bango abengani mwasi utama wale wale kona kuwale bana kate bakuchama bako jambe papa qui nous fait mama
Merci Jésus. C'est moi et maman. C'est moi et maman. Ça vient. C'est bon? Le poteau est rendu là. Là, les bossos, elle banda.
truc ici. A1. La dimension A1. Tu connais la photo de ça. Tu peux aller même avec la. Viens avec là. De se mettre en ordre, Seigneur, avec son Créateur. Oh Seigneur, tu nous as formé ce corps pour faire ta volonté. Un jour, nous allons rendre compte, Seigneur, devant toi. Merci, Seigneur. Nous reconnaissons. Yes,
Bonsoir papa. Ah, bonsoir. Partout dans le monde, tu as perdre maman Nabiso, maman Louise, tu as Kabiso, Soki Okoki qui s'est présenté partout dans le monde et au PC un petit message par rapport à Liwa et maman Nabiso. Ya liboso na zo remercier yo na initiative oyo zwi lelo oyo ko interviewer biso pour na problème ya Liwa ya maman. Maman Belaki tozaki na eliki ateke ya kotika biso parce que jusque tozaki na un hôpital kotala un hôpital bazo soigner espoir ezalaki parce que azalaki na ekolo bazo sekisa biso pe à chaque fois tozokende kuna mais tozalaki surpris brusquement étant na eko se détériorer na mukolo ya mercredi alors tu comprends quitté asalaki au moins combien du temps na malade bon à côté de l'hôpital vendredi oyo azalaki na à salaki crise attention ayo que dans l'hôpital ba retenir yekuna pona médecin a soigner et a quitter sa tension et peut quitter normalement il quitte après un jour hein car les jours on a équité mais
on a brusquement, on a jour lundi, mardi, avec un problème, il y a insuffisance cardiaque, paiement, tout ça, paiement. Alors, il y a un mieti na siko ya lelo. Ceux qui comprennent bien, ça allait plus ou moins une semaine au moins. Plus ou moins une semaine, plus ou moins. À quoi que ça une semaine, mais plus ou moins une semaine. Alors, comme on dit, il n'y a pas de belles morts, il n'y a que des belles voitures et des belles maisons, des belles femmes. C'est un adage. Alors, notre maman nous a laissé. Bana baza partout dans le monde, ma famille baza partout dans le monde, à travers le site Nabiso Internet, ce poto na poto. C'est un site international d'ailleurs. Message, il y a condoléances et puis message de paix par rapport il y a famille dans le monde et puis un petit conseil européen sur Nabiso Ototikali. En tout cas, maman sangisaki batu bazalaki ini na ndenge ya zalaki. Et là on a zali ko senga na ba oyo batikali. Balanda, c'est un exemple à suivre, hein? Parce que si on a un peu de mokili, biso ba jeune o to tikali to ebite to koksambula wana. C'est pas mbula nombre mbula o akufi na yango. Bon, soit il faut ezala mingi ba 79 ans. Hein? En français na biso ba belge 79 ans. 79 ans tout au plus 80. Mais en tout cas zone nage entre 79 et 80. Mais vraiment ezolakisaka moto azalaki na vie ya kimia yango wana mpe nzambe apesi ye ngolu wana okóma na ba age wana eloko nazosenga na bandeko biso nyonso totikali tozala toujours na kolanda exemple wana oyo ye apesi biso à travers vie na ye soki tolandi yango tokotambola malamu surtout libota ezala na bomoko. Et ça n'a pas de parce que ce qui est commis na bokabwani est commis contre volonté oya lingaki et ce n'est pas bon. Donc dans l'avenir, liboté zanabo mon problème ezali, il faut que luka ko résoudre le conflit pacifiquement. Que lukate ko créer bazizani, que lukate ko créer ba désordre parce que wana ko senga famille panzana. Mais famille ko panzana te parce qu'il y a l'acception déjà exemple. Ko résoudre conflit surtout pacifiquement et surtout qu'on prône ba valeur banti valeur wana ezali biloko mwa malamu te na kati ya bomo ya moto. Merci beaucoup papa et comment on s'il vous plaît et comme nanga monsieur Emery Loimi membre à famille oui mais nga nazali mingi semeki na bali na famille wana donc c'est la famille. OK. Merci beaucoup, vous avez très bien suivi notre papa. En ce qui concerne notre l'illustre disparu, notre maman Louise. Et nous continuons toujours notre interview concernant ce deuil, concernant ces programmes funérailles. En ce qui concerne notre maman qui nous a laissé. Merci également à toi, Lamine Dovo, parce que grâce à toi, notre entreprise, nous ne laissons pas ce qui plaire. Nous compatissons ensemble avec eux. Raison pour laquelle je suis descendu sur le terrain pour couvrir l'événement et faire parler aussi les gens concernant ces deuils. Bonsoir papa. Bonsoir. Partout dans le monde, tu as un message à papa concernant maman qui est maman Louise. Vous en avez un petit témoignage en ce qui concerne notre maman qui nous a laissé. Mon témoignage, maman, tu vanda kinaye, maman zalaki malamu mingi penza. Tango mingi bala mingi biso tozalaki kokende kuna azalaki koyamba biso na esengo penza tozo solola na biso toza koseka tozalaki azalaki penza mama penza ya boboto penza pona bana na ye yango likambo oyo nazalaki pona kopesa message ke mama azalaki boboto mingi kasi pe nazali kosenga ke na bana bayeba kotia elikia na bango nyonso epai na Nzambe. Po Nzambe nde moto apesaka, Nzambe nde pe moto abotolaka. Kasi bayeba kotelema komitika na maboko na Nzambe po Nzambe akoka kobatela bango mpona ke na nzela oyo mama ke nzela ezali ya biso nyonso. Bazala na mitema ya kokita bakumisa Nzambe na oyo Nzambe asali mpona likambo esili kozwela biso na kati na libota. Merci papa, comment nani? Kombo nangai boloko mbalo itela. Merci beaucoup, c'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend également. Merci, nous rendons que grâce à Dieu parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Et on ne peut pas y avoir des arrière-pensées. Et nous avons perdu notre maman.
nous sommes obligés de pleurer notre maman parce qu'elle nous a laissés. Et vous avez très bien suivi dans l'ensemble, avec beaucoup d'attention, les témoignages concernant notre maman qui nous a laissés. Ce n'est que des bons témoignages. Il faut que pour que lobby na yope tango goti kabiso parce que liwa ezanzela ya mutu nyonso ba témoigner pe pour na yo. Bonsoir. Oui, bonsoir papa. Baotalo partout dans le monde à travers www.potonapoto.com. Lelo o to père de maman Nabiso, Oya Zalaki Abiso, Lelo Tomo Loba Oya Zalaki. Donc dans le passé, elle n'est plus, elle vit plus avec nous. Ozanani, Baotalo partout dans le monde s'est présenté. Et puis au sein de la lecture, il y a l'Iwa Mamaninga Koufi. Bon, ça, moi, avant-dernière, dans la Zoagi Sangoana, bon, ça a awate la Sika, dans la France. Dans la Zoagi Sangoana, en tout cas, et ça, qui n'a pas bé. Bon, le mot est que ça a musique et passe. Et on a préféré qu'il y ait un mokonaya, namona, comme ça, là, c'est défoulé. Il y a un peu de ça, il y a grâce à moi, ma coquille, à Zaki Nango. Na Zoagi Bobembo, la Yakawa, na Romola lui a maman Langai. Na moni organisation Ezagi Toko. Et puis, il y a des témoignages concernant maman. Nenga Zalaki encore vivante Nabiso. Lelo o maman a koufi dans une courte maladie. O Zalaki Namboka Bapaya. Oyo kuta déjà. O Kendego Tikagi maman. Mais o zonga oyo lela maman. Message européen na bandeko baotala yo bandeko biologique ainsi que ba connaissance na baotalo partout dans le monde parce que c'est une émission internationale, c'est un site aussi international aux Alana Poto oyebi Valère, il y a bien information autopé Sabino yomoroza sur place au vivre liwa ya maman. Bon, ça facilité hein. Ça facilité au bout ça monto ça cher. Donc la évité batbazo landangai émotion na zalango donc au bout ça moto o azaki pendanet parapluie na biso to kufela papa yende to tiaki na ye azaki kwa parapluie na biso lelo ya kei donc pour la bossa na eza la lobité ça vraiment facile c'est ça. Alors nous pleurons avec ce qui plaire. Merci également à toi la mine de Vomosarol parce que grâce à toi tozo lela lelo na famille oyo au père de maman Nabiso Louise, tu vas témoignage na Toyo qui yango dans l'ensemble hein, avec moi. Toyo qui va témoignage comment maman était avec des gens, comment maman s'est comportée avec la famille. Donc ce sont que des bons témoignages. Et comprenez que son enfant, sa fille biologique, elle vient de la France pour plaire sa maman, pour rendre le dernier hommage à maman nae, qui est trop cher pour nae. Voilà le monde. Il n'y a pas de belles morts, il n'y a que de belles voitures, de belles maisons. Et prévenez notre maman nous a laissé. Ce n'est pas un sentiment de joie, mais vraiment c'est un sentiment de douleur. Voilà, aujourd'hui nous rendons hommage vibrant à notre maman. Alors pour que nous clôturions, un petit message de paix dans le bateau dans le monde. Bon. Le message de la paix, c'est qu'on va soutenir Bisso. Ça a fortifié Bisso. Donc, tous à la bon moko, maman tiki Bisso, donc, tout continue dans le caca. C'est ça. Donc, qui met en Zambé, c'est la carte de Bisso. Merci beaucoup. Qui met en Zambé, c'est la carte de Bango. Bino pe ba obo la biso famille besoin peut-être occasion royate vous allez qui empêcher dans divers problèmes. Voilà aujourd'hui Lelo famille grande famille aussi au bazar les amis et connaissances bazo la maman na biso otaotika biso oya zala cher pour na biso nega boti ba témoignage na ba image ndenge bozota la wana. Et ça vraiment notre maman Louise qui était chère pour nous, elle nous a laissé et tout continuer au lelaé à travers émission Autorobo Sanara Maman parce que bah image érotique à la des années. Et merci encore une fois de plus à toi la mine de Vomosakoli parce que yo on continue toujours qu'on compatir na ba oyo bazan na ba problème ba oyo bazoli la tolela na bango biso poto na poto parce que c'est une entreprise otoye ba passi à batu. Voilà les lots cette nuit, tu as déjà 0h minuit si je ne me trompe pas. Tu la maman au Tigaibiso, l'obito tu as toujours wana pour la dernière hommage nae enterrement pour vivre en toujours. Na ndenge ya site nabiso
continuez branchés, restez branchés, j'allais dire, et continuez toujours à nous suivre pour de plus amples précisions. Merci beaucoup. Na pombo na Kristo. Amen. Nzamba pambolo koki ofanda na yo yaya, fanda na yo tosukumisi nzambe po yo lelo kenda wa nzambe to ye matanga me mateye elandi yo tina nda wa nzambe. Est-ce que zama be mateye elanda yo tiawa? Nzambe apambole la biso yo. Bien-aimé dans le Seigneur, bon limbisa potoza ba pasteur normalement ya ba paroisse mibale et sikaba na bazalaki ko sambela awa na 2 na maman azalaki na 1 na bandal 1 na Sebeko. Bon so moni baninga mususu bayete parce que c'est le dimanche et nous sommes en train de célébrer le culte. Mongo na kati ya culte oyo na bandaki okanisa tolo bana bino nini mais tozaka na likambu moko tolingi tolobela yo avant yo osonga. Vous comprenez nga? Avant yo ozonga ya lobelanga moninga pembeni mama lobi avant ozonga et na makambo yo faut ça avant ozonga. Et nous allons lire un texte biblique dans le livre de la Genèse au chapitre 3 totangi juste na 19e verset. La Bible est en train de nous dire ceci: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on dit mis encore? Okoko bete lango maboko ya makasi na kanisa ki okoko bete penda maboko ya makasi pona liloba na Nzambe. Bien-aimé na siko yo totangi, c'est Dieu qui est en train de parler à Adam et Ève. Alakisi bango était à cause de la chute. Conséquence nango eyaki ezalaki moko. Alobi na bango boutaki na mabele boko songa pe na mabele. Et c'est cette partie B qui est en train de nous intéresser. Oh, na loma na bango boutaki na mabele parce que Dieu leur avait interdit de manger les fruits de la connaissance du bien et du mal. Et te bango baye bale yango. Conséquence oyo elandaki Yahweh a annoncé bango kufa. Kolakisete kufa ezana likambo moko te étrange parce que c'est une parole venant de la part de Dieu. Il a décidé et il continuera à décider sur la mort. Oh, na kati ya décision oyo na likambo liwa. La Bible est en train de nous montrer le kola nzambe akataki olingo lingate na yonanga tozonga na mabele. Kolakisete toko kufa kaka. Bene mezana batu ebele akokina koboya liwa. Oyo na mona tata mususu ya mokolo penza. Na balabala akokatisa balingi batuta ye. Adangi chance na lingaki na kufa. Mako kufa kaka. Oh, soki akokufa kaka. Elinga babete tolinga te. Ato pikle na sena moyo yo. Un jour to kendeke kaka.
olakisa mpe ete kokende eya nango problème te mpo eyebani eza boye te likambo yango atowangani yango eyebani mais problème na biso ya monene avant yo na nga tokende ngambo nde yango wana mpo kokende kokutana na nzambe eyakaka moko akokisi ya kwao mais biso mpe un jour tokokende tokokutana na nzambe wana mais avant biso tokende avant mwana na moto azonga eza na makambo oyo ifo ayeba na bomoi na ye avant mwana na moto bakende bakunda ye eya na makambo oyo akowangana te il faut en réfléchir nango. La première des choses avant yo nanga tokende yo nanga il faut toyeba toyaka na mokili na makasi na biso te nzambe moto atika biso na mokili alleluya toyaka na makasi na biso te ezalaka na bamusicien na biso kinwa balobaka mingi ete nga na bima na nga ndeke mutu te asalaka makasi mpo nga nazala mais mpo na bomoi totikala awa ndeke te eya na moko asala biso ngolu totikala na bomoi c'est Dieu. La preuve, eza na bana mike bakokufa eya mpe na mikolo bakokufa nzambe atikeli bango ngolu wana te. Et la Bible est en train de nous montrer eza na bato ebele akokokangama na bomoi mais quand Dieu décide il le décide. Oh, lokola toyaka biso moko te nzambe moto atika biso nous devons nous préparer à rencontrer ces dieux là parce que atikela biso bomoi comme étant un don mais atikela biso mpe bomoi comme étant de gérant. Et un jour nous allons dire à Dieu ce que nous avons fait de nos vies. Parce qu'après la mort, il y a la résurrection des morts et nous allons rencontrer notre Dieu. Et ça, bato na sena moyo na yoga musicien mwa monene aboloba na kendeke na ngamba na kendeke penda kwa nzambe soki nzambe azali lokola na kendeke ndamwa nzambe tokokutana naye soki mpe na kufi soki mpe lifembe kozala nango te nasali nanga malamu mpo na korate eloko moko te na se na mort. Or dans l'espérance de la vie nous devons savoir que nous rencontrerons Dieu et cela est vrai car la mingi te awa touti ko fêter la résurrection de Jésus-Christ. Amen na yo ya malamu est-ce que na koko yoka ngo lisusu ya makasi koleka. Oh, non simplement il faut tomi bongisa na bokuta na nzambe wana. Nous devons aussi savoir avant biso tozonga que ce que nous faisons sur la terre a des implications sur ce que nous aurons au ciel. Mikolo yo na ba discussion minene eko bima na kati ya mboko yo. Tata moko alobi soki ya koti lola ngape na kokota lola. Alinga diembela lola na sima baninga. Or lola badiembela kango na mutu te. Bakota kango kaka ba oyo bandimi Yesu lokola nkolo comme dit ici. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Et ça kaka nzambe ye moko. Yende nkolo bomoyo. Na sega muninga na ngamoko ya pasteur. Alala malamu te na butu na kati ya bapasi wana. Muningwa babibi bisa bongo na banki po babibi na maladi na sana ngo. Empereur akufela ko yango bimisa mbongo po ifona lupakisi tango akomi na ndako ya bisi mwasine kisio lokola maladi yango eza maladi ya empereur ezalaka na bisina mibale na kokokutana na kisi soki na vi yango na makanza te kaka na inter po eza kisi oyo maladi ya empereur afi mbongo babimisaki na banke atie mbangu na poshe na kokimaka na ye mbangu pour que nous sommes bâtis à côté de Moninga Moussousou Mondini, dans sa pharmacien. Cela dépend de Dieu. Le qu'on a un jour, Tokokuta Nanaye, Tango Angoto Sana Bomoy, Ezali Tangoyo, Tokokyo Salama Lamo choix, pour Nzambe Oyo, Azali Likolona Bomoy. Le Christ a vaincu la mort. C'est la source ici, la vayoke. Pour Tokokyo Salama Bambe, certains mille. Et changer de côté. Parce que la décision de la vie, pour rencontrer Dieu, cette décision, on la prend pendant que nous sommes sur la terre. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Est-ce que tu es prêt à rencontrer ce Dieu-là? Quelle est la réponse que tu donneras pour ta vie? Est-ce que viva qui n'a pas na baninga? Obongisana Yesu Christo. Mais na kati ya matango, to so interpellé yo, pour tango ya malam. Et comment nous pouvons le faire?
en disant simplement à Jésus, pardonne-nous, prends la direction de ma vie et ma cambonioso et silinango. Yango to kangi misu poto bonde la nzambe na biso. Kanga misu poto lingito bonde la nzambe. Na yadi nango kokende. Mais est-ce que tu es déjà prêt avec Jésus? Autant la photo à Maman Louise. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus? C'est une bonne chose. Maman Louise, venez, nous voulons prier pour vous. Libota Maman Louise, Bopusanawa, Papa directeur, si vous pouvez avancer. Libota Mobimba Bopusana, nous voulons prier pour vous et clôturer ce temps de prière. Vous pouvez avancer. Bopusana, Bana Maman Louise, avancez. La Libota Mobimba, Pusana. Maman Louise, Azana Bakoko et Belé. Azana Ban et Belé, Bandekone Babota, Bandeko Yabana donc. Bopusana Nzambe Batela Tanga Benepe Yesu Etenga Nakanisa Ufana Mopo Zisanjola Sanjola Sanjola Sanjola, 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 oh, Punae, Kunusu, Punae, Akofeli, Batoma, Beyonsu. Avec votre permission, Excellence, nous tous, nous pouvons nous lever. Notre prière est importante pour que Nzambe asunga libota oy. Le devoir de l'Église, c'est de prier pour que la bénédiction s'émine avec cette famille. Pona libota, Maman Louise, azali susute. Maman Louise, toko mona eli susute. Menatela Maman Louise, tosomona bino libota na endenge bozaliao. Azaki mosali na Nzambe yango moni présence ya lingomba même esika ya sambela bazali awa pona kolobete bozala uni na unité nde makambo etambolaka malamu bozala uni eloko zoboma Kongo bolingo eza te ezala na bapaster ezala na bato ya politiki ezala na bacommerçant ezala na banini bolingo ezate mais pona bino libota tombola loboko bondela pona bango loba Nzambe asunga bango toboyi mutu moko azwelo ya mama Louise ona ye kopesa bino message toboyi makambo wana au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nzambe tata na biso oya lokola lingomba kobondela pona libota ya Mama Louise bazali ebele basusu bazali awa te me tolingi kotika bango na maboko na yo yo pesaki Mama Louise yo kamati Mama Louise lokumu enzonga bobele pai na yo batela bana na ye oyo abimisi batela bakoko batela bana bandeko na ye batela bandeko na ye batela libota nyonso totelemeli nguya nyonso ongi ya mama na biso totelemeli influence nyonso monguna pe tozingeli libota ya Mama Louise na makila na Yesu Masiya. Nzambe batela bango, Nzambe sunga bango, Nzambe pesa lipamboli na yo na kombo na Yesu Masiya. Ngeli sanga tolobi amen, amen.
biso nyonso na pasteur na bino tozopesa na mbote tozopesa na babese mpona kolakisa bolingo katikati ya biso tozoyamba na bino bofanda na bino biso bese merci yaya boyoka komba bese kale oh pasteur www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto c'est-à-dire que toi na poto tokotika la kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobinela ngolo na hosana kembo alege moyo lele poto na hosana kembo alege moyo lele